on doit analyser. Maintenant, analyser vraiment ma casse mingite parce que à lobby moi belé to yokai. Bande konanga, je vais vous dire quelque chose. Tant on y a une émission oyo, moi je me mets nazo lobela ba papa, naza molobela ba papa. Alors nazo condamner ba maman makasi. Mais ce que problème nanga nazala ngo na vie, même ici nazo côté la moutou, mais j'ai un problème. Je ne sais pas si obino pe bozala na problème wana. Ma bobi bambote belé. Yango na linga ko côté la moutou te. Repas sur le lo balobi team batie team. Oh team comment ils sont team Jani. Nga na okota te. Mba mo bomo na longwe na ngai. Na longwe na team Jani. Parce que même ngai ata muta kufi. Nde bino boloba kiso muta kufi baloba mabe na ete parce que akoya su ko se défendre te mais mutu pe soki akufi. Bolobela pe bolamu na ete pona a osepela ne pe ta oya pe ko se défendre te. Voilà, bisous ma Bobby. Donc, Giovanni, ma fille, moi en verse, bambo te belé ma belle. Donc, bande konanga. Donc, c'est comme ça. Nga suiko ba team wana na kota ate. Parce que malgré Gianni, c'est sûr, binomo bomo nande na ocha na mbunzu ya nani wana 666. Ah, c'est une sorcière vraiment. Aza vraiment moi na ma bé. Mais Gianni aussi, aza na ba faille na e. Aza na ba faille, comment on dit? Aza pe na ba faute. Et puis, amilaki saki ki mobali, na mbinga, na molai, et tout. Mais en yemoko, azaki mobali te. Azaki comme si, azaki mwasi. Devant mwasi, Gianni amichaka mwasi. Ola michaki mobali na e. Soki amichaki ki mobali na e, lelo tonga tobeta Gianni, histoire na ndenge mususu. Parce que tout ce que les gens disent, Gianni était malade. Docteur a pensé qu'il y a 2 ans kaka kufa. Tout ça, ce qui mon docteur a pensé 2 ans, cela veut dire qu'on peut se mukanda. Donc Janel ngazana mukanda, Janel a botina mwana mwasi wana. Janel déclara ki mwana, Janel ngazana mukanda so azaki mobali moko amichaki na place na e. Donc tout ça aussi azaki pe na makambu na e, o esala ke e rekile pe akoma na point wana. Mais na nyonso wana, si la femme azaki na bon cœur, na motema ya Gianni, parce que jamais azali na motema ya ki papa. Gianni aime les enfants. Aliga bana na ye, bana bandeko na ye. Gianni nde bomo na ye wana, abande ko sala pe ba koli. O pe bande ko tinde la bana ne na Kinshasa. Voilà. Rima, merci. Ah, Christine, moi la mondele. Kamata bisous. Donc, bandeko nanga soki pe totali na angle mususu. Fo yo moko pe. Bandeko, ata oza ngai nde na mona mwasi boyela danoise. Bandeko, ezate mobali muta yebisaki nga ke mami kende kozwa nationalité. Bandeko, non, soki yo mobali no muto akotsa ba papier pona o non. Ngai mobali te. Aloba nanga ke kende ozwa nationalité te, tala bazwaka nationalité boye, tala loko basalaka boye, tala ba musala moko eza kuna baoluka batu na train, kende komisa. Non, c'est moi-même, ngai moko. Soki pe nga moko na même temps na ye na Londres awa, nga moko pe muna kenda na bi, ah ok, non c'est sous na train te, siko na moni fona sala busala boye. Mobali yazo encourager kaka, oui, je vois, ça va, l'idée est bonne, mais eza ngai moko. Fona ke luka musala na nga moko mna lamuka na tongo eza te fo baningisa ngai lamuka te monita alarme lamuki parce que quoi il faut yo moko milinga avant mutu musu pe abanda olinga yo soka moni ela dado za milinga makasi alinga kazala propre alinga zala boy alinga te sanye zala saleté place wana yepe mutu wana za pembeni no akwa accompagner yo ya bolaike mais soki yo moko ozo kaka ok kasi tokende kasi na préfecture yango te lobby ok lobby yango olobi te ozotala ye kaka une semaine ozotala ye asi nayebisaki ye te lobby lisusu emami kasi nata tokende te même ata kutu mwasanga alingaki te nakimbamba wana akomaka tato pa lembisi nga tokende kana sisa pe makambo yango bosoka okimakimi na ye yaya il faut pe osala mbamba. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire pour Gianni avant de kota makambo? Gianni tangaye na poto awa, bandeko nanga, Gianni, je vous dis, histoire vraie.
parce que akufi na koloba histoire lokuta te na zero penza na ba source oya ba source na sila betela bino pango kutu na bande kolinga na zongela ngo kaka mais lokwa na zana ngo na mutu na yebisa bino na bakisa élément moko na bakomaki na ba papier nza bozi anazwa papier hein parce que na bando tanga makambo musu na komaki parce que sinon je vais oublier pour vous dire que histoire vraie hein? Ok papier ngo bandeli na wapi oh sweet donc bandai voilà donc bandeko na ngai tozokende bomatisa balike bomatisa na minute oyo na besoin 50 like s'il vous plaît bomatisa vraiment balike boyede ngai bosunga botia balike bolike émission kozala bien bandeko na ngai Jani ntango ayaki abwakaki akutani na mutu donc abandaki koya aye poto bayaki wana baladi esobe bato ebelebele wana bandeko na nga ye ntango ya ye na poto azwaki neti baje d'abord ntango bayebisaka bino kombo le nom kombo ya mutu ezali identité ya mutu yo ntango ye na poto na opesa pe conseil na baoyo bazoya soki omoni ke nayaki na kombo ya Rita Banza na passeport na ngai te mosusu bakodetecte ngai ke nazwaki visa osala nini oluki ata kombo ya leki na yo oyebi ke eza kombo ya famille ozwi ta kombo ya leki na yo ozwi ta baleki no mibale neti toloba par exemple ngai famille na biso eza famille Banza mais na babanza wana toza pe toloba neti toza na Banza Banza neti Banza Bobi toza pe na Banza Banza mususu pe aza wana nazwi ta Bobi wana na Banza wana mususu wana soki nani nasangisi naye kobwaka nayebi ke eza kombo famille na biso nayebi ke source nango eza bandeko na nga efrazi bambote ebele me nga nakoki kokamata te nazwa kombo neti ya Fali Ipupa naye kobwaka nakomi Ipupa par exemple Fali ou bien Ipupa kingani nayebi makambo eza na famille Ipupa te nayebi te sofi na bango eza ndenge nini so ba difficulté ni bakutana nango soki kombo Ipupa ngo pe lakisi ni nayebi te déjà ezalaka bien te ye ntango aye azwi kombo ya Lobilo donc azwi mutu oyo abanda kosepela ne na football Lobilo sikoyo Lobilo wana azaki footballer abanda kobeta na ekipe ya Vita azwi sikoyo Lobilo Vita donc aye vie na bango ya théâtre ozomema ngo na réalité ya vie bandeko ezala te ntango yo ozosala vie na yo théâtre libanda nga nde nasali boye mosala nga na osala nasala kuna yango te na ye nango na kati ya ndako ekomi makambo mosusu me bango bazwaka vie ya théâtre wana amemi yango na ndako na mwasi azoyeba te ere nini mobali na nga azoloba ya solo ere nini azosala théâtre donc yango ozomona bavie na bango mingi bata théâtre ezalaka esimba te parce que bayebaka kodifferencie te théâtre eza ere nini surtout mingi na bana mibali bana bato ya basi kutu te mingi bana mibali efrazi bambote ebele yaya bolaike video s'il vous plaît alors ntango aye azwi kombo wana ya Lobilo ayebi yango te Vita eza équipe nationale otie voilà abwaki na ye pe bien mukanda pe bande okende nango nde banda kokende wana avant mwasi aya garçon moko boye aye koyebisa ye alobi bazopesa bato mikanda bolandanga bien place mukanda na ye ebanda ebebaki ntango bapesi neti reja liboso wana bakotisaka lisusu aye koloba bi mobali moko aye koyisa bi omoni nga naza boye nayebi ndeli tosalaka cope ya mikanda moko ebimaka ya bato baza na sida seri wana so oza na sida baopesa o mukanda me ye azalaki na sida te ntango abwaka pe alobai mpe na bato wana teke aza na sida sikoyo mo alobi tosala ngo ndeni abi nazomema na laboratoire moko ofuta ngai 300 € bolande futi ngai 300 € ngai na komema yo na laboratoire wana baosala examen bato ya laboratoire wana ngai na kopera na bango le bazwa makila na yo bakotia yo ke oza na sida tokotinda yango sikoyo tokokotisa yango sikoyo na bapreuve na yo ya mosala na yo ntango ekende kuna
bamo na pena ke laboratoire tout et tout. Alors sikoyo ndenge eza wana ekeseni mutu nini aza na dossier na yo ngai ekoko simba mais ekomi epa na yo esimbi te sikoyo ye sikoyo Jani tanga kotisi papier wana tanga basali examen wana directement elekaka kuna bobenga ngo nini soki pe ofra soki pe na préfecture tanga ekomi na préfecture bandeko nanga préfecture tanga moni yango ke mutu aza na sida abengisi ye alobi na ok nomoni okoti ba papier ke oza malade ya sida boye na boye mais biso tolingi lisusu obandela examen yango mais cette fois-ci ozokende kosala yango na laboratoire oyo biso tokoyebisa yo. Il y avait un mot babaki laboratoire moko approprié je crois pour na biso batu oyo toza na problème wana de bato simbi dossier na yo tokotinda yo kuna basala examen na yo kuna yes sikoyo ake koyebisa mutu wana abi sikoyo mutu wana place wana nde na comprena te soki koloka ou quoi Jani olie akende ses examen wana oyebi ke akima bakimaka te yo kende kaka salisa soki ebimi eza kuna ebimi négatif babengi olobi me nga kuna ebimaki positif me nga na sepeli mpo nga mpe na manei kobanga nazala na maladi ya mabe boye donc il faut koyeba koloba okoki kose rattrape ye sikoyo akimaka seseke examen wana te etikala point d'interrogation. Voilà donc dossier na ye etikala point d'interrogation balettre ezokende ka place atiaka baadresse na ye ye moko ayebi. Jani en même temps azalaka na mwasi mwana mwasi wana kombo na ye bapesi ngai te me bapesi ngai kombo ya ndeko na ye tokotanga kombo ndeko na ye mwana mwasi wana o bozoloba azalaki soki west africaine azalaki française non mwana mwasi wana azalaki moitié congolaise moitié sénégalaise dossier na ye ekweyaki na mesa pa na ngai bolaike Rachel kotuna ngai te makambo nazwi yango wapi c'est histoire vraie nakoki koya kokosela mowei makambo te oyo balandaka ngai banda kala baotuna nga kutu tekela dano ozozwi histoire oyo wapi foza oza mutu asika na chaîne na nga nalobela yango deja wana Jani aza na bomoi mais oyo memi mutu donc oyo ezaka toye kobakisa kaka parce que balobeli ndeko wana oyo abotaki na ye dozo comprendre et puis na otanga makambo na oloba na kofungolela bino caméra po nazala ngani bande otana kangi na nga caméra nazala na nga salite te ntango napesa émission bozala na longola photo nazala na nga propre penza tokangaka kaka mpona tala kaka okangi noka ngai yo ti naza na nga bien yango makambo na otanga bozela yango makambo na otanga yango nakomaki yango bomoni kombo lobi lovita tutututututu yango oyo suite nango eza awa donc histoire vraie mutu apesi ngai na otanga kombo nete voilà nabimi na ngai na caméra tozongi awa ok tokende oyo alingi kondima andimi oyo aboyi asali mokili na ye mais eza histoire vraie voilà so pe donc j'ai tout même naza na bafaxe nga mpe bapapier na ye ndenge balettre ne mpe ezalaki Jani en même temps ntango adresse aza na ye mpe na famille na makambo na ye azosala na ye Jani azalaki na mwasi wana azalaki à moitié congolaise à moitié sénégalaise mais kombo na ye ekimaki biso na minute wana mwana mwasi wana abandaki kosala théâtre te mais grand frère na ye ndeko na ye abandaki kosala théâtre bokende boluka théâtre ya Jani oyo asalaka na poto ya liboso titre nango ezalaki Mobutu na théâtre wana ya Mobutu
bokomona acteur moko babandaki kobenga ye le noir. Nani ayebi le noir azali pe comédien asala na Jani ba théâtre ba film na kati na bino mutu ayebi azate mutu nani atala théâtre wana le noir mutu azate hein? So mutu azali s'il vous plaît bo manifester mutu atala théâtre wana bo like s'il vous plaît bo like mission bo like il y a personne. Bon soki bolingi boyeba bokende na filme wana titre nango Mobutu Jani asalaka acteur moko azalaka wana babanda kobenga ye le noir. Le noir wana leki na ye ya mwasi nde oyo Jani abandaki kobima na ye. Anda obima na ye bazali moitié sénégalais moitié congolais. Les filles de voilà, fille bénie de Dieu. Fille bénie de Dieu, est-ce que tu peux m'aider encore? Est-ce que tu peux m'écrire encore le nom de la prine Valencia, s'il te plaît? Nangai, fille de bénie de Dieu, lobi nangai. Naïbite fille bénie de Dieu, osaka na film wana. Manifeste-toi s'il te plaît. Tu étais là, on a filmé wana. Nazoluka les noirs wana. Mais quand on komela ngai super kombo ya nani. Nyoso mobimba nango na osepela makasi. Ngai na yebi les noirs. Voilà. Voilà, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui connaît. Donc je vous dis histoire vraie na kotanga kombo mutu pambate. Les noirs wana azali moitié sénégalais je crois. Ou bien ton bakaka moi-même ngai la danoise ndena lobby sénégalais mais ba yebisa ki ngai ouest africain. Vous comprenez? Mais na yete so azama sénégalais ou bien azali malien ou bien azani mais bazalaki moitié congolais moitié ouest africain mais ngai moko na mutu nanga je pense que faut azala sénégalais. Voilà. Donc fille bénie de Dieu peut boire qu'elle so combat la brune les sous. Alors bande konangai toleki wana azalaki na mwana mwasi wana mais mwana mwasi wana bolanda suko bien. Merci ma belle, merci beaucoup. Parce que vous en comment parce que je crois mutu azana ngo besoin azana ligne asenga ingango oyebi ke na cheke musuki wapi zela danjo nge ndangi. Est-ce que papa nangai ozala ligne kombo yangwana bakomi. Voilà. Bande bon matsa ba like. Voilà. OK. Ndeko na biso lobi atala théâtre wana nyonso. Cette fois-ci, je crois que photo ekobongati. Voilà. OK, bande konanga. Bozo comprendre hein, tolika. Bande ko bo like émission s'il vous plaît, likez l'émission. Tozoke ne bo pianga bancourage. Voilà. Donc bande konangai les noirs wana yende leki ne suko ya mwasi akoma ikobimana Jani. Mais ya bande osala théâtre te. Ba moi lek azwi pe ndaku asombi TV na ndaku wango saki mo babiloko me bazaki pe akova na ndaku mona Jani te. Et la fille voilà. Rachel alobi na lobanga makamoko semeki mais Rachel so na lobanga makambo semeki na yo ezaka lokuta poni yo bengaki to pesa version ya solo yonde oza lokuta parce que bino bozaka so bapesi version ya solo olingo ya kobimisa ngo lokuta pona kobomba semeki na yo mais soki oza sûr je n'ai jamais eu ton coup de fil je n'ai jamais eu que yo obenginga pour dire ça et puis tu viens de dire ça maintenant. OK. Soki au continuer, je vais te bloquer. S'il te plaît. Moi, ce que je dis, c'est la vérité. Je ne mens pas.
oyo penza ya Jani na oyebisa bino. Alors mwasi wana akomaki na zemi ya Jani. Jani normalement soki na la brine babotaki bana misato. Sans te vérifier, nous on accepte que la brine a 3 enfants avec Jani. Alors, boyeba ke Jani azana bana 4 na France. Bana 4. Mwana na ye ya liboso azaka mwana mobile. Abotaki na mwana mwasi wana. Mais mwana mwasi wana ayebisaka Jani boy. Jani, je crois, bon, je ne sais pas ce qui mwana mwasi yango azalaka pe na récipicé kaka ou bien azalaka na inane ya problème ya mukanda ou quoi que ce soit, mais ayebisaka Jani ke azana mukanda. Mais l'air azui zemi, l'air aboti azui mwana wana. Bandeko, j'ai même la photo de cet enfant, mais azana inane. Parce que ezali mena ko publier yango te. Mwana nga zaka na inane parce que atindelaka Jani photo, wana to otindela batu ba photo ya ba carte. Batindelaka Jani akenda ko bomba ngo place ba dossier na ye banda kozala. Bolanda. Alors mwana wana l'air abotami, mwasi wana ke ko bakei ba déclarer mwana wana na mutu azana mukanda ba français. Jani asilika makasi, bambote bele dadu. Asilika makasi lobi, oh. Ok, voilà. Problème est ça, tes filles, filles bénies na biso. Alors, banderonanga, c'était vraiment compliqué, quoi, lobi. Ah, ngai, en tout cas, silika ka, lobi, ndengeni, mwana nangai. On n'a pas su comprendre, peu sans sango bien te, mwana nangai, bakende balobi. Non, non. Il faut akende ko déclarer moi. Donc, il faut que la fille là, azana mukanda ya bien te, et alobi nanga te, mais ya gobeki azana mukanda. Bonde nini mwana nga bakende ko déclarer na mutu mususu wana makila nga na bwaka makila na ngai te wana maloba ya fe Jani na biso abi ngai na bwaka makila na ngai te badeko soki ngai la danoise na obeta histoire et que histoire wana eza lokuta cela veut dire que bino batu bobengaka biso opesi nga histoire lokuta parce que nga na kofana na ndaku na nga te na vandi ka bona badi ko inventer histoire ya Jani lokola mwana mwasi moko azoba wa wuti koleka zobet moko boye la dano zobeta histoire semeki nanga lokuta ngana kovanda ka bona yebi komba semeki na yote na yebi abimeli wapi te na ye na komi penza histoire. Est-ce que erboloba bon boza normal biso toyaka koloba na bino seke oyo bino bopesi biso so yo linga histoire lokuta et puis tant bolobaka allez vérifier la source si on nenge Jani akufi boye ngana kende ko vérifier na morgue. Ou bien tant le banga vérifier la source ngana yebi yo po ngana benga yo na yebi soke ok ba pesinga histoire ya molokai awa siko molokai yango numéro de téléphone na eza nini nini boy ngata ba pesinga histoire ya mobali o amema la brune ngana beti histoire ya mobali amema la brune mais le quoi naza na London na yebi ke na solo la bien na de Bruno na koti na live à de Bruno na yebisi de Bruno mais quand on vérifie le cause moi dans Londres oza ko mwana mobile de Bruno al bien sert na retrouver numéro na ye bon mon été mobile à la brine à lekaki alors ceux qui yo ba oza na histoire oyebi ke histoire wana eza ofandi pona ko tia ba commentaire ya ko tia ba tout désordre na mutu non bambote belé biram ezaka bien te bandeko na ko ya te na ko kosela la mowei makam et puis ça na histoire moko pe yebana ba nyoso ba yebiango. Alors, en tout cas, bandeko asombelaka ye kutu TV, asombelaka ye boye, bandeko na ngai ndeko na biso mobali akenda ko boto la TV na ye pa mwasi wana. Abi okoki kosala bongo te. Place bakabwanaka. Donc, souci wana. J'espère que so pe bolandi balenga ba yebisi ngango na bia na landaki la brune. La brune aussi alobaki yango lenga na ye kokuta Jani mwasi akimi ye na mwana la brine a dit ça boluka na ba interview la brine aloba likambo wana donc mwana mwasi yango azaki leki ya les noirs soki na kosi boluka les noirs bobeta na film ya Mobutu bomona les noirs boluka numéro ya téléphone na ye botuna ye
Nango otanga kombo les noirs te so na yebi ke na fandi histoire ngamo na beti na sali dissertation ya histoire nanga fondé non fondé après na ye ko yebisa bino ah. Après alors tant elongwe wana Jani sikoyo kada ba période wana e wumelaki te bandeko nanga bo mataba like la brune aye la brune à Côte France wana kaka adresse à Jani ezaka à côté ezalaka a changé pété alors tant la brune aye kokuta Jani azo futela na bana chambre na ndako moko boye yepe côté azalaki akomelaki akendeki pa ba famille moko batu na ye moko pe babandi kokangama ndeko mwasi azwi zemi tanga azwaki zemi aye kovanda sikoyo na chambre wana place Jani azalaki bandeko bozomona do babandi na Jani na vi penza ya pasi na sens que pasi ya kolia te mais na mwa chambre boye bozo futela ba chambre dezalaka bokabola toilette bokabola cuisine boyebi kaka ba mama musupe bazaka ba chambre ezebele bana bakoli azwi mwa chambre boka tie locataire yepa ye koyana la brune mwana na ya liboso wana abotama na césarienne nde bomona la brune mwasi courage wana abota mwana wana na césarienne mwana oyo pe na Kishasa oyoyo abotaki na ndeko mobali oyo akufaki ye pe lisusu la brune yozo luka liwa o matokita nga na mama leki na o ke nga na mwasi motetela ok tika kobotela biso bana boye belebele boye ozobota na césarienne yo saka na césarienne ah mais oui que bon non lo baté pardon bato babota na césarienne ba silika nga na lo balika moka bien te. Bonjour, bonsoir, Bi. Makati, bonsoir. Voilà, donc, bande konanga, mwana liboso ya botanga na kin, ezaki pe césarien. Wana, mutatia tembete, papa na biso à Londres, à Lobakia. Mouye moko susu aye ko bota, mwana o abota na Jani, mwana wana liboso, abote pe na césarien. Azalaki penza na batu, bande konda ye, mais babane pe ya kokipe vraiment te. Comme si bandeko pe ya la brune basepelaki penza te ke azonga na Jani ndenge bayebi Jani ba aza déjà na basi na ye mao parce que mao ayebanaki penza trop na minoko ya batu en tout cas asufwaki mwa makasi nde baye kobima na ndako wana na chambre wana baye kozwa mwa ndako moko boye chambre salon et tout babandi kofutela kuna ndenge pe adeklaraki Jani a pesi mbongo bandeko Jani a donné l'argent mais je ne sais pas si mutu pa betelinga lobi en tout cas na yebite soka pesaka totalité mais a pesaka mbongo na ye et puis série wana Jani mukanda na ye bebaki te régime a renouvelé bande ko futa bango par mois lobi nanga so ba 300 euros ba bilo mo abongo ba Jani banda ozwa par mois. Bon, boyebi ka na ba copine na ye ba théâtre et voilà pe abanda osala na été. Jani ne travaillait pas ezaki ka tango ye wana batu baso kabela ye osala boye en tout cas banda osala te et puis anda ozwa 300 na ye banda ofuta bango na époque wana alors azwi mwasi wana tanga boti mwa mbongo na banda ko bomba na yebi te so pe la brune ya ba pesaka pe mbongo na ya na argent de poche ya kanango soki quoi que ce soit ba déclarer mwana ba sololi bien ba kepe ba sololi na batu pe bazalaki wana ba sololi ke non en tout cas ndenge eza wana mwana mibale ndeko na biso aodéclare ka ndenge boyebi. Ok. Place aux artistes TV. Bandeko na ngai ndeko na biso alobi vraiment s'il vous plaît bokende ko s'abonner et pas à place aux artistes TV. En tout cas, to soutenir bandeko, toza ba congolais, to soutenir bandeko na biso. Allez vous abonner là-bas. Nga lo bana bino même okeno ko tala ete kende ka ko s'abonner yaya. Et futa méga et ko kitate téléphone no et ko kangamate et ko sala eloko te. Il faut s'abonner. Soko moni congolais asali eloko moka so senga bo s'abonner, bo kei bo s'abonner.
bosunga ye ta mosusu akoma na 1000 abonnés, akoma na 2000 abonnés, kende pe koyoka ta mosusu azoloba makambo moko ya bien, surtout bino bato bolinga ba artiste bokende kuna vraiment na place aux artistes TV bokende kosa abonné kuna. Mbote na yo ndeko, j'espère eleki. Voilà, osiko suite yango wana bino boyebaki bozela eloko nini yango so ezalaki awa oyo bino boyebaki te. C'était ça. Donc Jani azana mwana tokosenga na mama ya mwana wana s'il te plaît soko oyebi vraiment azali mwana Jani balobi mwana wana soki otali ye na mwana oyo la brune abota oyo ya liboso bakokani penza me ye aza mwana ya mobali bakokani makasi. Donc ndenge aza wana Jani aza na bana 4. Bon eloko lisusu oyo ezali boyeba que dossier à Jani oyo azalaki nango Jani a déclaré mwana mwasi wana Sylvie omoi nde toyoka kobwaka bandeko nanga ezaka pe likambo moko bokito double soki pe okofanda boye obwaki célibataire et que pas ozwi chance ozwi mukanda siko odeklaraki mwasi na ona kisasa te na bana yaya obengisa bango ndenge nini et comme sous ba problème ok kishasa ta muso ke ko bala ye ba luka bozonga boy mais soko bwaka ki marié o déclara ki bana ba ye na regroupement familial ndenge ndeko Sami Mokilingonga ye tangu a bwaka ki marié a déclaré na bana o akoka ko déclarer mwasi na ya na bana oh bana ba ki na moins de 18 ans ba ya coucou Desmond nanga yango pe Jani tango ayaki abwaka marié. Vous comprenez? Abwaka marié na mikanda na ye, mwasi na ye Sylvie, a Tchekombo, a Tcheba âge, et puis aye pe ko déclarer na bana ebele wana musu akitaka bango pe ba âge, donc neti mama akiti ba âge. Ye moko bo bandeko pona ba commentaire mais sona oposa bino te. Moi j'ai vu les papiers. Jani ye moko âge na ye penza oya bwakela awa na poto awa abwaka na mwani eza abota achaki mwani décembre décembre je crois décembre 1974 oyo ezali date de naissance oyo abwakela awa na poto mais ye moko aza mwana 1968 voilà. Ye moko penza aza mwana 1968 mais awa bwaka 1974. Donc to beta moi histoire. Donc abwaka déjà marié. Yango mona eloko nga na kondanaka mingi mwana mwasi oyo la brune quoi. Tu sais que mobali wana aza marié aza na bana na ye oyebi pe ngunda na ye et puis Jani na yebi te soka bandako ya munene te o so pa bandeko kokonda te o akufi na alliance ya na musapi ya mwana mwasi oyo siko nga na ndachaka commentaire ese mwana mwasi oyo ya muswahili oyo achaka pe Jani na kisi te parce que bandeko na ngai bino mo boyebi ngata na lingi mutu mais moi critique ezalaka bandeko hypocrisie oyo bino boboyaka wana oyo bolekaka hypocrite aza hypocrite bandeko boyebi ke ezalaka nécessaire hypocrisie wana ezalaka nécessaire ata bomonaka gaz oyo tobimisaka bokoma koloba ozomona nga neti bukinza moko boye ezalaka nécessaire yo sala kaka une semaine ozobeta gaz te totala santé na yo soko ekende wapi basala opération obimisi gaz te yaya kombo na yo kobandela opération bonsoir Miza eloko wana eza nécessaire hypocrisie ezalaka bien tout bande neti par exemple boye mobali moko adeverge oyo akenda na ye soko akenda wapi so na bandundu soko akufa na ye ale yo mibali nyonso bandoko yako kolobaka kaka Jean mutu adevergeaka ngai boye mpona koluka nini
biloko mosusu obeti yango kara lisolo ebetamaka te. sikoyo Diani problème ne ezalaki aza na la brune mais akokozwa telefone azosolola na mwana mwasi wana la brune aza wana azosolola na ye mpenza boye azope kopesa babizou chéri lala bien ata bino moko ya hein? Donc azokosala hypocrisie te donc ye azomema ngo lokola na kisasa nde bapapa na biso bazalaki ke aza na deuxième bureau aza boye mwasi ape premier bureau andimi deuxième andimi na ya nanga deuxième wana eza na Kinshasa yaya awa na poto moto nyonso alingaka lisuki deuxième bureau te ata aza deuxième bureau mais soki yo oza wana obeta masolo ya premier bureau esimba te ekosimba te. mais sikoyo Diani abanda koloba basi bakenda ko la brune so azoyoka nga alobaki mama la danos azoloba vérité lere wana la brune aboti mwana liboso nanu kuta aboti mwana mibale te la brune azolela. Diani ayebisa abi oza petite sœur otikala petite sœur nga mwasi na nga wana ka mwasi na nga wana kutu nanu aboti mwana mibale te mpona bapesa kombo akende kodeklare abenga la brune oyebi mutu bato bobenga baye parmi bo bato oyo bobenga wana la brune oyebi bon oke koloba makambo la brune akeloba makambo ata bino moko eske ezalaka vraiment azobenga mwasi na ye wana ngai kutu respecte kaka sur place la brune azolela nga vraiment nga mpe nayaka nazali na mobali na nga na Londres na sacrifier vie na nga la brune pleurait comme ça azolela mpe mobali ya Londres ye mpe soki amoni basali ye bongo epai ya Diani ye mpe abimisi mobali ya Londres azolela ye donc babandaki kovivre kaka donc kaka likolo ya likambo ya mwana mwasi oyo nde yango la brune babandaki batikala koswana mpona likambo ya mao te la brune na ndako batikala koswana mpona likambo ya mao te asala neti kaka moto abandaki koswanisa ye Sylvie wana do banda ya sikoyo Diani place wana penza to Diani akufi pe a son âme to lobaka place wana tangu yo ozoloba bongo tangu mwasi no azolela bobengi na batu nano aza petite sœur nga na bala ngai boye na boye bino mongo mona sela même ba vidéo donc yo mona te ke mwasi wana ozosala bongo opesa ne yo mukanda te yoske yo penda omonaki te ke mwasi ya ndenge wana aopesa ne yo mukanda te yaya bomba ba like s'il vous plaît mais il fallait tango ozosala bongo il faut zala pe na deuxième tango oloba na olobela pe bandeko na biso boye tango olandela mukanda epa muntu moko faut za pe na deuxième nzela ke awa mwasi o deja soki esimbi te nakokende na nga nakonégocier boye mais mwasi oyo ozoloba kaka apesa mukanda wana kaka memi mwasi wana ozoya kokumisela ye Sylvie aza pembe Sylvie soka ye Sylvie boye mais bengisa ata Sylvie yango na ndenge ke akatisakatisa banzela aya ta mosusu soki obotaki na Sylvie na poto Sylvie alinga apesa mikanda facilement donc na place wana il fallait abima na ye na mwana mwasi oyo te il fallait nde mbongo wana 5000 € wana oyo apesaki bakende kodéclare mwana nde yango alingaka ntina na Congo avec 5000 € moto akoki kokota Maroc akoti boye aye mpe kobima na poto c'est pas ça fallait